ASV Club, bonjour à tous les nani, comment on va fidèles, hein, comment on les appelle? Les supporters, voilà. Les supporters de l'ASV Club, l'ASV Club, vous voyez bien où ils allaient vite, au business toyebi, depuis beaucoup de temps exista, depuis avant Botama, ce peut ser papa, ce serait une invité. Mais, na rozongela ngo lobby, léon na elibino na no sujet moko. Ba supporters no ya ASV Club na yeli bino moko nouvelle moko o ezopesa esengo te ezopesa pasi yango na ye nango mpona betela bino lisolo mukie parce que lobby tokokita sur le terrain tokozala na joueur oyo sur place bokotala nazobenga nde bino ebele boyoka na matoi na bino moko ndenge nini ye moko Blaise Kiaku oyo azala longtemps milieu à terrain na bino latéral quelque chose comme ça depuis très longtemps a joué à sala penza époque na ye na kati ya ASV Club asala bapa na ye epa na bino boyebi ke ASV Club eza parmi baekipe minene ya mboka na biso oyo bato ebele bakumisaka batielaka motema basimbaka ainsi de suite mais moko na bino e à terre moko na bino aza à terre azali na soutien te azali kosungama te yango toye tobenga bandeko nyonso basupporter nyonso ya partout bayebaki Blaise Kiaku boyebaki asalaki mpe époque na ye makasi na batv ainsi de suite ajoua pena makasi akenda mpe kozouer na équipe moko na Afrique du Sud ainsi de suite siko azali awa azali vraiment malade azali na état ya bien te nazotiela bino photo moko bomona mpona bao bakoyeba lisusu elongi na ye te natieli bino photo na ye moko ya kala à l'époque naluki mpe na bafoto na ye mwa mingi ezalaka te yango na kosenga mpe na bajoueur ebele bozalaka na bizaleli ya koyeba kotiaka biographie na bino bafoto na bino na Google, c'est très important. Il y a toyebaka histoire na bino kuna et tout ça parce que quand on fait des recherches, nous les journalistes, on y va sur les réseaux, on prend les réseaux sociaux et puis aussi tokendaka mingi na Google parce qu'avec Google on a la facilité à retirer la biographie mais bino ne faut pas ça information na bino pona ezala nazo remarqué que ebele ya bastar ebele ya batu baza penza familier na makambo wana te or que soko kei bastar nyonso minene bapesaka bafournisaka information na bango le plus nécessaire surtout les photos ne peuvent jamais manquer ndenge ezali boye ndeko na biso Kiaku mpona tozwa photo oyo tokembi makasi mpona tozwa bainformation na ye c'est tout un problème il y a que de petits trucs oyo peut-être bajournaliste moko basalaka à l'époque na 2000 par exemple 2015 2005 R1 basala yango 5 to 15 je crois 15 mosusu namonaki 2019 nde asuka na 2018 nde photo nazwi oyo eloko eza te vraiment à tous les joueurs jeunes joueurs mpona mpe bayeba yo mpona mpe oteka malamu soki ozwa kaka biographie no tie na internet eteki yo biloko na fo boyeba yango bato ebele bazoyeba te ke internet eza outil ya kobeta lisolo te na ya matongi te internet eza outil mobimba oyo ekoki koyeba kopropulser vie ya bato parce qu'on a vu les gens gagner leur vie sur internet aza na talent moko boye azwi atia yango sur internet bongo nde bato bazosuivre yo sur internet oza joueur fo ozala na équipe na yo moko boye ya communication obengi ngai soki oza na idée te oza jeune joueur olingo se faire connaître ainsi de suite obengi biso équipe na miso kozala wana mpona kokouvraka bamakambo na yo ezozwa bandambu ya babu na yo marqué ezozwa banani babenga nini bino ezala répétition bino entraînement na yo tozozwa quotidien na yo tozozwaka yango ozoloba ozobeta bale okotekama nde bongo mais sikoyo tokokota na internet tokuta eloko te ya bajoueur tokuta eloko te na surtout bajoueur ya baéquipe na biso ya Kinshasa oyo c'est tout un problème mpo nomona ye atie biographie na ye na kati ya internet s'il vous plaît jeunes joueurs ou les joueurs qui ont déjà fait leur époque n'hésitez pas de faire des biographies sur vous de faire ce que vous avez fait qu'est-ce que vous avez fait et ce qui a marqué votre carrière mettez-le on en a besoin parce que ce tonto ça là yo hommage ou quoi que ce soit hommage à la carte so mutakufi parce que congolais pona ye hommage à la au kufi déjà té hommage à la reconnaissance moko boye par rapport et pendant que tu es encore vivant on peut faire des choses sur toi nga mikolo na koti makamba ba joueur donc s'il vous plaît na luka pe lofo bongeli ba bisinga za musika te na ngai donc nazoke ne ko luka ye mais to banina nuna Blaise Kiaku a joué longtemps na ASV Club motebimisa ye komisa ye Blaise Kiaku mais na kota ki pona lobake information na ezaki très difficile pour trouver donc na bani ko tuna batu
Donc bobongama lobby à partir il y a 18h 19h au plus tard 20h. Donc lobby kana na pourquoi na koyela bino pena yemoko ndenge azo expliquer il est malade, voilà l'état où il vit actuellement, ça fait très très mal. Et puis ça piso pas si makasi, pourquoi? Parce que mutu asali époque na o asali pona mboka na biso pe pona asali pe pona sport ya mboka na biso, il faut quand même l'état eko taper makamuna et ça la quelque chose ASV club pe soki boko aider ndeko na bino na yebi ki batu bakoloba ya ndenge nyonso biso baloba yazaki mutu munene azaki ba mbongo est-ce que pesa te mutu asali pona mboka bozora tangu tozora tangu yako ko remerciera bango parce que asepelisa bato ebele na babu ya marka asepelisa bato ebele na ba système de jeunes. C'est vrai qu'il n'a pas fait eloko sala hanga pasi pona ba talent ya Congo esukara ka mabe pour nini ba talentueux joueur o bana na Congo ba okende liboso te nako ya awa na koya ko beta lisoba lobi pesa pe dikamusu se bomaka ba joueur mingi ezali makambu ya pourcentage ya bato badi pourcentage ya bato bakenda oteka bango baliaka koleka joueur donc ye ako coincer vie na yo finalement toi tu vas pas te retrouver, c'est plutôt les gens qui vendent le joueur qui se retrouvent pour nani ko sala bana badinga ndingwana pour le ko sa te loko ba Messi loko bana ni wande ba sala bazala pe na bato ba entraîneur na bango bato ba accompagner bango ba manager na bango mais ba manager na bango ba ko rendre bango pauvreté. Pourquoi au Congo on rend les joueurs pauvres pour nani pour nini ekozala équitable te? Donc ti lokoso eza na kati ya ba vente ya ba minerais ya mboka o ekota ti na ba domaine nyonso mboko na ebité so to suka wapi ozana mwana za talentueux ko vomba ye ate ya bitinda na mboka muso ke sa musala les fuites de tête ba mala musala fuite de tête que mwana na ko suka boy muto asepelisa bato ndenge na mokili oyo asepelisa bato ndenge na ndenge awa na SV club asepelisa bato ba match ezo beta Blaise Kiakou oyo kanani papa nani comment il s'appelle encore le ministre de sport actuel papa non ça jeudi sport ouais bah dans les déceptions jeudi sport bon bah ok là allez dormir jeudi sport ce que jeudi sport est bandé si la hâte Kaboulou mon Kaboulou papa Kaboulou mon Kaboulou son excellence ayebi Blaise Kiakou papa Kaboulou nayebi ko yebi Blaise Kiakou parce que il est moins âgé et oui, il est encore jeune aussi par rapport à vous nayebi que l'excellence oyebi okota makamuna ye lobi to sala la descente boko mona nyonso lobi to la bino vidéo plutôt lobi to la bino vidéo ya nyonso on a ko sensibiliser bana nyonso ASV club bozala wana lobi botala à partir déjà à partir à 17h bozala brancher bozala s'abonner pour tozo kende joueur par joueur. On va amener plusieurs émissions, différentes formes d'émissions au tozo enango concept au tozo enango tozape bobongama pe pour tozo la bino elubu de chez nous ezo yape lokola. Donc soyons là. Demain vous allez vous-même entendre par vous-même ce que dira Blaise Kiakou nini komelie wapi ndenge nini lelo azana besoin ya aide na bino na niveau nini pour bosunga ye ayeba kozwa santé ayeba ko reprendre santé na ye. Ne vous en faites pas, il est là, il est encore vivant, il est temps pour nous d'aider ce frère qui souffre. Tango ya ko aider yango to boy ba ko pesa ye ba honneur tango déjà lali e bébé. Maintenant, le frère est en train de pleurer, est en train de vous demander de l'aider. Bana ASV club, bana ya ba sportif nyonso ya Kinshasa, ba ministre, ministre à sport, banani ba sponsor, ba nyonso ba soutenaka sport ya mboka na biso. Il est temps maintenant de sauver la vie de ce frère qui souffre. Mais il a fait son époque, il a fait sa carrière na ndembo yambo kanabiso. Alors il faut qu'on l'aide. Boto za la wana bino so bokoyo ka yemoko ndenge nini ya ko témoigner nini ya ko yebisa bino pasi nini ekomelie makambu nini ekomelie pour que biso nyonso ensemble toyeba ko sala quelque chose pona ndeko oyo ayeba ko sala lokumu atombola bendele yambo kanabiso na libanda bateka epe na équipe moko ya libanda bokoyoka détail nyonso. Tout vous allez suivre ça demain à partir de 17h. Soyez là les papas. Na bengi bino boya susu belé. Bana baso balinga foot boya susu belé parce que on va faire le tour de joueurs, des anciens joueurs, ainsi de suite. Bongonde Moussalawana et Rosalama. Tozali na cuisine de chez nous. Mais bobo ça n'a que nazala na abakuko pour la vie
toza pe wana na si la chou, si la bébé, si la bonbon, toza wana. Donc en attendant, c'était juste une sonnette d'alarme, excusez, pour vous demander d'être là. Boyo kalisolo ya frère, papa, yaya oyo asalaki époque na ye, carrière na ye, nini esali ke lelo se retrouver place à se retrouver pour na nini. Batu balobi makambo ebe balobi oh non, ndenge eza wana, tant on appelle ça na tchaki na publiaki batu ba reconnaître ki balobi ndenge eza wana, ba joueur rebelle ba se retrouvera pété pona bazora bambongo na bango basalaka ba contrat na banzungu moko bo banzungu wana mbaliaka mbongo koleka na bango banganga Kongo bana banganga Kongo balekela bato esprit likambo esekisinga ekamusinga mendenge to wana mawa ya ndeko na biso ayoka bien toza na elikia que bana ASV Club Mobimba ya partout dans le monde place nso bozali oyo boyebaka Kiaku Blaise Kiaku, levez-vous, faisons quelque chose pour notre frère qui souffre. Vraiment, Azo Lela. Je vous dis sincèrement, j'ai eu mal. Beaucoup mon vidéo.